mère Amazon, il fallait Tika. Ba villageois ba sala bilo na bonde ba sala. Yé to tikele ba misé. Place bilamba papa mba kufa place ba kenda ota ufuti quelque chose mbongo wana na zoango. Yet, oteki nda kwa makampani, oteki nda kwa bandal, oteki banda kwa bapoto, bilamba papa mba tout. Ata ku doit aller la mobile ngo. Hein? Aza ba ndeko te, aza na ba pire te. Oh ya zo déjà koki. Ba événement nyonso le gaga ya za la raté. Ya kenda Côte d'Ivoire kuna kezo ba mbongo. Quand moi, mon cœur, les villageois, ça pour une organisation qui remet, il y a pas de question qui a combien. Oh, il y a un mobile qui a combien. Tout quand on a Sony, mais ma caméra Amazon a ça la pardon vraiment Atika voilà na bana miki wana ba kiosque ba 4 pas pour na $50 voilà. Et puis ça combien? Naza d'accord na ngoti. Ah maman mukolo se respecter Atika ba il a moi miki aza femme honorée ah maman na biso to honoré na CP na ngote voilà tika ka makambo moni lelo maman zaka rassembler maman soza rassembler to kabola bana iza soni atala miso nzambe likolo et vraiment ils a passé or makambo oyo etali ete aza maman na biso ya vanika na ndako olobi nini avanika na ndako ye a gérer vivre batutu balongwa na bango bakima place oyo ya kola botiba na vandi na molokai akomotemela su bana wana eza mabe ba villageois de molokai basali loko 9 ans yo ya kate après 9e mango après 9e édition oyo o chapwa o kabola ba kiosque non mikanda l'été bimité ataku soit faire d'argent ezala raté maman za rassembler atika makambo wana ateki banda kwa papa wemba ateki bilamba ateki biloko nyonso to azu ba compte na banque style o to tigali mwa biso petolia ka ba villageois baliaka babi mowo ya za na munguna teme to mona ba munguna papa wemba nde babima vraiment ils ont nzela biso nyonso me abongo ya yo ezala nde nini et a passe ils ont vraiment passe ils ont passe nzambe moyen apparemment ozo loba wana pour la Koffi Olomide zali conseil ben zali régler panayo bon ils ont conseil mako direct na remarque ndeto remarquant makamba onde ezala pour to landa pe ba réseaux sociaux tout monde apenda loba mabe papa wemba ozo mutu déjà kufa na mais bozo affronter tina sa mabele ayilo tomeka na ko solola conseil ya solidarité ou te ko beta na niveau mikili ya poto tomoni ba fali ba beti ba maître Gims tomoni ba Gez na wete ba to pele ba beti mais absence totale ya artiste et musicien Ferregola est-ce que et là c'est que Ferregola a un niveau internationalité c'est pour ça bien que Ferregola azali local ou Ferregola Gez Mawete a l'équité cause à une absence totale ya Ferregola na conseil ya solidarité pour la mboka wa ba beti ka 12 ba beti bimaka 12 Ferre amasa na ngai tokemba na ye to souffrir na ye to lane ba libanda na ba winge wana tokene ba makolo mais eloko wana ebeta mika 12 donc un réseau membre ya côté ya bafali bakite nini réseau ya makambo réseau côté bafali pour pardon ya omonité organisateur wana baboyi Okay. Merci Momoni Sigoyo, awa nazali bongo na stati ya Papa Wemba, vous savez très bien que jour pour jour c'est déjà
9 ans, il y a disparition, il y a artiste et musicien, l'artiste ne meurt jamais. Il y a que les œuvres, on a toujours koloba pour Papa Wemba, Nazali, na Bailo, Oyo, Asalara clip na Papa Wemba, na combo ya Omezatome, de Toebi Nzemwana Nengezali, sans plus tarder, Bailo. Bonne santé. Kito Konde Konangai, na sepeli vraiment, Bobo Sala date. Moi, na Papa Wemba Liboso. Si, Bobo Sala date, il y avait beaucoup de des alliés vraiment 9e édition ya mort ya Papa Wemba anniversaire naé au bisoto bana molokai tout aux Bomoko il y a les centres de molokai to ya vraiment to sanga na kato pesi il nous fait la force donc ça pas mbaté ngam na gérera monument o ba propriété lobby au mona ba biseko yawa to kende cimetière vraiment et loko to bossa na Papa Wemba parce que veut beaucoup la tiki base Papa Wemba tiki base naé. Les autres messieurs mususu bokola wapi boyetoye ba na place bokola ti mais bokola tiki matonge molokai na kata se molokai ata to célébrer logo ata 100 ans biso to zate kokolo okombo vie toujours idéologie et kende liboso mais balobi ke bino bozo gérer pe ba solongo mabe mama Amazon yemoka botoli ma solo ya ko gérer ne bo sangisa ba ko kende même na cimetière so eza bongo moni lelo mama zaka rassembler maman soza rassemblé to kabola bana ils a sonné atala miso nzambe likolo et vraiment ils a passé or makambo oyo etali ete aza maman na biso ya vanika na ndako olobi nini avanika na ndako bato basangisi mo mbongo baye bapese mo remerciement so to komi ba villageois de Molokai place oyo ya kola botiba na vandi na Molokai akomotemela su bana wana eza mabe ba villageois de Molokai basale loko 9 ans yo ya kate après 9e mango après 9e édition au yo chapwa au kabola ba kiosque non mikanda l'été bimité ataku soit faire d'argent ils a la raté maman za la rassembler atika makambo wana ateki banda kwa Papa Wemba ateki bilamba ateki biloko nyonso to azuba compte na banque estili oh to tigali moi biso petoli aka ba villageois baliaka pour la célébration ya kermesse ya Papa Wemba oh ndenge za la 9 ans première édition ya gâté deuxième troisième quatrième cinquième tina 9 oyo ko mbouye bato et ça vraiment bien té maman za rassembler maman maza rassembler atika biloko wana olobina atika biloko wana atika biloko wana maman banda na ndako ye monte ye a gérer vivre batutu balongwa na bango bakima maman linga maman za rassembler maman soko mo kabula bana pona biloko mokili mitali yo mais maman za rassembler toujours beta c'est pas bien ba événement nyonso le gars ya za la raté ya kenda Côte d'Ivoire kuna kezo bambongo quand moi mon cœur ba villageois bazo code ça pour organisation qui remet il pas au teke sur ba kiosque a reçoit combien oh ya zuna muto mobile na combien to kana ba soni hein aza mère na biso beaucoup le respect mais tika ba désordre ningo ça na ba villageois molokai eza bien té maman za rassembler maman sozo kabola bana pour na biloko mokili eza passe to c'est bien un comportement na té ndeni bino boye pour te lever la vérité. Tu as dit journaliste investigation. Oui, mais c'est ça quand debino boyo kaki wana, quand debino boyo kaki. To yoka ki ango. Ça pour naie. Pour nani? Pour na mère Amazon, il fallait tika. Ba villageois ba sala bilo na bondé ba sala. Yé to tikele ba misé. Place bilamba Papa Wemba kufa place ba kenda ota ufuti quelque chose. Mbongo wana na zoango. Yet. Oh ya solo. Yé mdazorango na misé. Yé mdazorango. So yé ce soir na ba kiosque ko kabola mo ba 4 pas. Ba futa mo ba $70 olandela so mo bilo wa mike wana. Ezalaka te oteki ndako ya makampani oteki ndako ya bandala oteki bandako ya bapoto bilamba Papa Wemba tout atako doit aller la mobile yango hein azala bande côté azala na ba pire te oh ya zwa déjà coquille yango moni gouvernement Côte d'Ivoire ba stoppa makambo wana parce que pona ye ba stoppa ni to sola bien ba stoppa makambo wana parce que chaque le 24 avril kokendo déranger ba autorité ivoirienne Papa Wemba aza ivoirien te Maria Koufa na Côte d'Ivoire mais c'est pas bien. So ba katango pour na dérangement ya mère Amazon. Donc ils a bien. Mais à quoi on obeta bango ba matolo. Non, mais so ils a bien té. Ils a ramabe. Papa Mbazaki muta fier, Papa Mbazaki mutu moko fo beng ça y est. Aya beti c'est ça aussi là. O lobi na ngwa obeta tour à déranger bino na ba bureau so iti. Papa Mbazaki c'est médecin international. C'est grand prêtre dans un comportement naï. Mais ma caméra Amazon a ça la pardon vraiment atika wala na bana mike wana ba kiosque ba 4 pas pour na $50 voilà et puis ça combien
bango basali badepense na bango bake pa bokomese basi bapesi off na bango puis barécupérer ata po eloko ezala vraiment seko na seko. Bayilo tomekana kosola ngai na bino bato bazolanda biso olobi ke 9e édition Mama Amazon yé azalaka te na makambo mais to boyité mais comment 9 bandaka la première édition azaki wa 3e édition azaki wa quand lelo bake funda na bake bisaye ezalaki nda idée na ye ezalaki nda idée na ye tour oyo acha mutu na makambo. OK, il y a dans un centre culturel kuna kota musée site touristique blamba papa ma yeso a continue na makambo sunde abo bandaka la soki ki mezaki te 9e édition 9 yango aya kota nga na 9 ans. Il fallait qu'on ait la première édition, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e. Mais il y a eu 9e. On a bien dit. Les villageois sont calmes. Il y a des gens qui pour Kaboula, puis kiosque. Donc voilà, Azwambongo. Alors, Baïlo, vous êtes d'accord dans votre côté? Nous sommes d'accord dans notre côté. Ah, maman Moukola s'est respecté. Atika Baïla, moi, Mikie. Aza femme honorée. Ah, maman n'a besoin de honorer. Na CP dans notre côté. Voilà, Tika Makambo. Balatika ya da mère bata ah maman soaza kuna toke ndota la maman baya na ndako maman pamba te mbota lika c'est ça moni kombo na ndem de sambwa bato finga e bato lobele mabe mais aza mère des enfants mère de 6 enfants mère de 6 enfants na papa Wemba faut quand même to chaye poa donc na part na yo Bayilo ozomona lokola Mama Amazon azali Mama Amazon sangisa bana te selon yo. Maman a rassemblé. Pour soi, elle a rassemblé. Elle a refusé. Elle a refusé. On a refusé. A refusé bana. A refusé bana ko. Boye bien ko. Ton papa mba kufa ga bengana ba signer Poitiers, bengana ba tout, bengana belé. Wa bengana we. Bengana ka wana yota ko zali pe mwana papa Wemba liboso, ndenge bato babengaka yo. Oyamango ndenge ni be lelo ko profiter la conseil no pesa pe. Maman a rassemblé, papa a rassemblé, maman peut pas rassembler. Papa mba sancé ba nenyo surtout bota en dehors à Congo, en dehors wapi tout en dehors à Libumuna ye moko a sancé bango azokipe bango a foutre la bombe classe, ba makamunyo surtout ailleurs na bango pe na résidence mère pa yebi. Donc papa zate maman comme silika comme benga na bana. Donc ils avaient bien fait. Ata la mise Nzambe bilwa mukili le karanango o mutaluka kyanga tsiki yanga luki yanga tsiki yango mutumsu ya kolia ngo ba oui mais ata la mise Nzambe eza punissable eza bien eza respecté to banga be Nzambe lelo Wemba kufa balobaka artiste ne meurt jamais toyebi jour au jour to ka papa Wemba chaque jour musique ya Wemba betaka songolo pakala ozali muto Wemba yemba na yo bosana e club ya Omezatom. Pourquoi ataka la kata clip wana batamona le clip wana zo finga yo ou azo insulter yo le roi azo insulter yo Omezatom et le mabel le la porte ya boloko yo kakate c'était quoi d'abord au juste philosophie ya Nzembo wana le roi na ezalaki kaka nde to sali monde moyombe gauche nde ezaka moi le monde te vide lo abimaka lati pe tenir ba soda mais azane soda te bon ezaka eloko moko wana selon Nzembo na image nanga na bima na Nzembo yemba c'est pas nga na boga na bana je suis père des enfants ko sakana na ngate eza blackité donc to sala ega eloko ande vide lo azane soda te mais ala tuka tenir la police on comprend biloko ngo voilà yango to sala clip wana na 2001 ça fait combien des années donc yango moto cheka idéologie wana po ezala. Parler du papa Wemba le Lazate vous avez proche naé cela retourne un peu question moko je crois très bien que vous dérangez est-ce que pemen ya papa Wemba bo se retrouver ka mukie ko se retrouver tant yeso yaka apesa batu bilo amukilité yeso pesanga diamant pesanga or pesanga argent pesanga clobate pesanga minéralité tozala ga pembe na yesu parce que tozwa moi lumière pour biso pe to ko kende pe to sel pe pa na biso ngai là on a profité pour na vie beaucoup papa mbazaki respect ande ko kipe mutu ambongo pauvre et riche te ya zaki mutu nyonso zaki important pa na ye azaki mais important européen c'est pe le roté mais azaki moi ando pe ça pe ba idée
azo considérer na kati ya bato donc bimi ba mutu na kati ya bato ndeza ba misem soza mbongo ta vandi si okuna mutambongo ba pesi ekiti vandi lix non ve beaucoup la ma rassembler relation atikela ngai naza koni lelo na kisasa mobimba Congo mobimba partout na ba poto donc pour na papa Wemba ba porte monsieur efongwama ate mike ate battement ya mikete je suis reconnu parce que na vanda na vie beaucoup na ko ke beta moi porte moi ba fongoni nga na zo moi quelque chose na ko ke de batala ga image na papa Wemba mutavier beaucoup mutavier beaucoup donc naza le agent on a train na pointa seulement vraiment na kata compagnie donc agent on a train longwara te a kufa na matricule yo mon agent on a train ba bengana non so akufi bani bazana bana bandozo mbongo ndeti biso toza idéologie oya papa Wemba donc face bana te molokayen moi na vieux beaucoup donc nyonso pété pesanga ba po pesanga pe ba valer pour nazana nga na yebana raté mettons na kanga mika na vieux wana mbala moko bata poto batindaka ba biloko ko benga donc voilà c'est ça atikela biso bolingo yango na papa Wemba laksa biso donc zaki matoto wela te papa tikelanga immeuble tikelanga appartement na Sozacom tikelanga appartement na galerie présidentielle non vers l'accès ce bolingo na relation na ba ndeto vanda na batu ndeto sola ndeko sola bien na vie yeba opesa mona mke respect mukolo respect zali réciproque voilà yango ma bénéfice tozo pas vu beaucoup yango wana ba mabanga kutko lobate donc avion na mata pour na vie ba kabinda ba Cameroun ba nini ba ozomona ba point noir ba Brazza vie. Et un simple porte-parole à Pamba, pire petit naïe, il n'y a pas le choix. Baïlo, Wemba Zate, tu as profité toujours na rendre hommage parce que artiste a recouvert Bete la biso, histoire moko beli solo moko ya Wemba, o etika la yo peno so vando so beta ngo raison na Wemba, et ça de li solo moko ya Wemba. Bon, veut beaucoup là dans ba documentaire, dans ba histoire ébélée. Veut beaucoup et là on a linga veut beaucoup parce que histoire papa Wemba est belé na on a ko kuta na quartier parce que veut beaucoup eza quartier na ye atikala ko négliger quartier na été akoko uta Japon auti ba wapi ba États-Unis avant commanda il faut ya wana moloka ya tamboli makolo so ba c'est papa matanga eza nana kufi aye pas uki tu lokola mutu nyonso participer cotisation na ye atikala ko négliger quartier na été donc vieux beaucoup les locaux vont sala papa Mbapa matapo moloka ina ezali moloka ezali signification ba veni ba lettre wana na yebito yebi mais l'accès masimanimba osho l'accès osho ka elokola maka kanda inza donc voilà a négliger pe bato basti ya zaki chaque fois ba matanga nyonso a quartier a participer ou a kundi bi a chepe cotisation na donc vraie histoire yango wana o ngana yebi veut beaucoup et puis veut beaucoup jour ya monanga bato bande ko négliger nga mais via pesanga makam a considérer nga na miso bato dans ali vraiment complexité ozana mbongo te boko solo la a peso pe conseil so pe sengole ga na palais bo vandi pe bolie bako kabola bino sanité table moko mo vandi bozo dame mais na mona ba misem soutien akufa ko sala biloko wana te ndeti banani base belé ndeti Koffi Olomide ndeti Koffi Olomide azana base place ba olela été base ezate pour papa il y a vana na lingwala zona kin lemba wapi baba Koffi Olomide aza mon fleuri c'est mon frère bando célébrer date na jour akufa na bakanga banzela mike wana pona ye fatika base le roi matonge bien base le roi quartier matonge c'est qu'on se comprendre et ça injure ça vérité ça ma vérité bango bawanga na papa Wemba mutasala bango to pesaka nyoso na nzambe biso toyebite ye auta biso toyebite ye auta molokai ye auta molokai mais ba face histoire pour soin des ba comment na ba moyen on a mona pe mutana ba moyen azate pour bango tout mutatonga de niveau 3 niveaux na mboko azate 5 niveaux biso tout toka ba débrouillard yango moni biso bana Koffi Olomide biso bana molokai en tout cas to lingaka yete atana makambo yo ayaka te nani Koffi to lingaka yete olinga Koffi te mais ozo oyebi yango bien oye otuna ngo prendre aza parmi ba général pe ya papa Wemba il y a général Kester donc il dit à Miss colonel Foul Koffi Olomide likili mbolo oye mutanoma ba grade akufa parce que na la romatino na renommé muta renommé azate
batikalaka na ingratitude wana mais biso toza reconnaissant et baparticipe mpe na molokai mais bawanga na yango ya après eza mokili nzambe mo ayebi vraiment makambo tout descendant ya papa Wemba ezali jibe mpia na moto pamba na etamboli na elobeli na esekeli donc eza vraiment papa Wemba on a jibe mpia na sali place azali kulutu na ngai sali ebele donc ye vraiment makambo mo appelle le yawa jibe mpia na roya na monument vie na cérémonie salami toke église direct wana za idole papa Wemba wana maza idole papa Wemba donc papa chéri ba roya na ye oui pourquoi pas mwana malamu bongo ayate muta respecta papa Wemba atina z mais ya uta vivre la musique te wenge babima na ndenge na bango mais wakomvi auta molokai kofi auta molokai wenge ebima indépendant wenge ebima dans le néant mais muto akuta uti na ndako wana soi-disant lelo akomo milieu vieux ko critiquer vieux ko loba mabe a vieux absence mooi babi mooi azana munguna te mais to mona ba munguna papa Wemba nde babima vraiment eza nzela biso nyonso me abongo ya yo ezala nde nini e passe eza vraiment passe eza passe nzambe moyen apparemment ozo loba wana pour la Koffi Olomide ezali conseil ben ezali réglé pana yo bon eza conseil moko direct na remarque nde to remarquer makamba nde ezala po to landa pe ba réseaux sociaux to mona penda loba mabe papa Wemba ozo mutu déjà kufa na mais bozo fronter tina sa mabele bozo fronter mo tina sa mabele est-ce que mutu bongo to robetolo maboko Wemba voilà Koffi Olomide oui parce que preuve en état bilamba papa Wemba kufa na ngo ya ke tongsa on na Chine et pas madoki toko et bimela pe dongi tala licho avant de makam oh Wemba kufi mais ayeba nyonso wana nyonso tokolo bebele te mais nzambe mo ayebion moni lelo bailo soki Koffi Olomide amutu aboulé que non 9e édition en tout cas la kozanga te participer pona yo aya toté aya te po bako finga e mabe depuis mbanda botamba na ba finga e bongote aya te po ayebite ye moko ya te aleka biso la monument déjà ya au symbole la monument vie na ye déjà ya tikata flera nga ya mai we ransona excuse nato yamba maître Gims nato yamba Manda Chante nato yamba ba parisien belé ba star belé we rayenga na fongole monument ba image ezali mais ye alekaka a mona ngwa eza ignorance mutema mabe e futaka mutema mabe ayate po ko finga ma depuis mukile banda ayate na nzimite bana molokai ba ko tsaleka bongo jamais en tout cas ayaka te po eza mabe est-ce que na génération ezali ba 5e génération ba Fali ba Ferré ba Fabricas ba héritier Watanabe bango tout est-ce que ezali na bango peut déjà jour moko ba boula ba bino to ya pe ko rendre ezali bongo hommage na artiste na biso le monument papa Wemba bon oya roya bima ye to bengi pe mutute po ezanzela to solola nanu lelo ngai na yo bailo bana ya papa Wemba oye moko atiki sur le plan musical boyoka les agité basangana ki après ba panzani alors pourquoi tout ça na bana papa Wemba bon bana papa Wemba tellement au monité à l'époque ça quitté oh number 1 oh numéro 10 oh ngai boy oh ngane boy be beaucoup la ko vanda boula lobité bino tout ba leader ça ba leader beaucoup que ça pe bilo na bino ba yoki pe bino mais yana mwana moko kaka papa Mbalakisa misapeza Bendo Son azonga vivre ata 31 fois 32 fois papa Mbakufi donc bayaki basangani basampayo banani baya Jean Bendo akimi na $500 donc akimi na mbongo ya soki ya nini ba instrument ya bingamo na sali kwena nga naza leader o pe kuna leader eza pasi soki lelo papa zate na ndako bana tu bakoma la agiter bana tu bazaka pa o pe na Bendo pour na $500 ya bisa bango eza ye bango pe basala orchestre na bango donc show ezati on se comprend mais eza ma passe absence à leader te bato basangana bokumbela plan ezala ma passe po tokobanga na basoki vango babela eza wana tokobanga na bampire bankuba bapepe kale bampire eza wana tokobanga na madilu système orchestre madilu eza wana tokobanga ta mabeleli sute koma baetende na baetende partout na commune mobimba
donc Kester yango comme étendi so ok na des bonhommes au moins na parti à Santa akanga pe Victoria na oyawa awa manager général Carl Lewis il pas kanga Victoria ok na lemba Dorta oya Kester Dorta musu Dorta akanga pe eloko na ye donc eza etendi absence ya leader eza kaka passe vraiment eza ma passe mpo bango wana tupo basangana bazalaka na baguerre esprit nga na leki yo mutu bande kosangisa bato korassemble bato ezalaki papa ombe eza ma passe ebima te esili. Ok, Bailo, tomeka na kosolola concert ya solidarité uta kobeta na niveau ya mikili ya poto tomoni bafali babeti bametre Gims tomoni Blaise Mawete bato ebele babeti mais absence totale ya artiste et musicien Ferregola. Est-ce que et là c'est que Ferregola a un niveau internationalité, c'est pour ça bien que Ferregola a local ou Ferregola Blaise Mawete a l'équité cause à une absence totale ya Ferregola na conseil ya solidarité pour na mboka. Wa babeti ka 12 babeti bimaka 12 Ferre amasa na ngai tokemba na ye tosufri na ye tolane balibanda na bawinge wana tokene ba makolo mais eloko wana ebetami ka 12 donc eza na réseau mobo ya bakote ya bafali bakite nini réseau ya makambo ya réseau côté ya bafali pupa donc ya omoni te organisateur wana baboyi mais mpo na ngai ezaka babeti ka 12 elakisi nini ate ye te bon ye nde ye ototika ye tina makambo mboka babeta artiste 12 kasi eza réseau so aza na réseau na bango te ya koza na hectare ya aza na Vodacom moi bakote kuna eza te eza nango mpona aza limité te faire aza bon chanteur aza na makila wenge bon mpona biso mpe bana moluka tosepela te aba papa mba kufa après ça qui est déjà après ça qui est petit okoli okomi na niveau ya bamikolo te ye moko akende kosenga papa na komi na niveau ya bana mike bien na niveau ya mikolo papa mba abwakaki Hervé Ferregola après c'est raison donc mpo na ngai ezaka babeti eka busense ya 12 eya nango kaka 12 eza réseau bagims bafali Blaise Mawete ayemba nzemu nini aleki Ferre Blaise Mawete ayemba nzemu nini mais ntango na mutu no eza kaka réseau yango moni babeti musenzi mais azali mpe na makoki wana koyemba mpe sani. Ok, tozo rapide na biso bato watala match ngo makele ezali lobi tokozonga lisusu awa bambote na yo bato balandi yo basima nini oyo euti mpona Bailo kanto par rapport aussi Bailo Star quand eza ready oui Bailo Star eza ngai bambote na yo rapide bato balanda yo asepe na bavillageois Molokai bade centre de Molokai bana matonge mobimba partout na monde bazolanda ngai Bailo Star le porte-parole de Papa Wemba oyo ayebi c'est l'homme ya clip pour Maison Tombe leader ya clip pour Maison Tombe en 2001 donc boto sangana kaka badate opesala vraiment bien mungu na kota te vraiment napesi mbote na Martin Kama Danao Janvier Kama napesi mbote na Apollinaire Mapota Switzerland napesi mbote na Johnny Augusto passeport rouge passeport hollandais napesi mbote na Bill Okake hollandais napesi mbote na ba o tout bazotala nga libanda Mama Wiva Angie Blanche petit chinois venanga Melino Mejo na Londres boyebi ka idéologie place banda boyebi senga Bailo kotika te yo moko yebi idéologie ya Papa Wemba ti liwa donc vraiment bana matonge nyonso napesi bino bambote partout bangaba bamaluku bansele balemba matete donc Congo mobimba bozaka toujours idéologie bino tout papa mbalakisa biso kolata tika biso sape osalaka mbongo po sombela mba bien ya taille te oyiba kosima oncle na ote ebimelo munene ebimelo dongi